balandi ya Mayo Jino de Bundes TV to eli susu pona ko pasola poke na biso. Poke na biso eza ba réalité ya poto ndenge batu bazo potana bango na bango et puis la situation ndenge nini ezoleka na mboka. Ah ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle ça va vous trouver dans votre maison. C'est votre humble serviteur Mayo Jino de Bundes TV. Nous sommes venus encore pour vous présenter notre émission d'aujourd'hui. Alors les alliés concernant si ya poto va déclarer. Maman la biso ya poto va déclarer balobi que non, ça ne va pas, ça ne va pas avec les Africains. Alors en Afrique kuna que non bino batu bazotinde la biloko bolinko mela batu vraiment botika biloko wana. Maman va déclarer balobi que non. Aneo tozo banda ezali anemoko ya ba bénédiction ko kita ebele neti neke pasteur Charles Bameko à lobby. Alors nzambe so kiti ça vraiment nguya na e. Alors ezali vraiment eloko moko ya motuya ya kokangana mitema parce que batu balingi ko changer te. Alors baser na biso ba lobby tozo travailler mingi ko kende kayu ko bima 8h bimi ba 5h 6h OK musala. Alors mbongo ngo kozwa pona ki o investir na mboka bato ngo bazotindela mbongo na biloko bazomela baninga boyebi ke poto ese baby nango poto eza neti poto ya kalate komi vraiment très ezali vraiment très difficile ya kozwa musala et comme très difficile ya ko vraiment ko soutenir ndako yomo kozwa responsabilité ya ndako yomo ko ba mama ba komi ko déclarer que non ya ça ne va pas avec vous les gens que bazotine la biloko bosala moi matinda bosala moi ba business. Alors bozo vraiment bozo ko sunga bata poto te vraiment ezo sala pasi pona bino moko bozo mi pesa pasi parce que oyebi que soto zi eloko mutu osle yango na motoki oyo nyoso ba hiver ndenge bazo bima bozo mona ndenge ba hiver ezo neiger awa. Alors esala pasi mingi badninga basalaka ke non vraiment bozwi boteki biloko bozongisi bambongo ya bato bozwi ke non oyo ezali motoki na ye vraiment capital nanu ezala na mopandi bénéfice na mopanzi pardon bénéfice tokotala ndenge nini ekozala soki tokokabula soki ekozala ndenge nini wana nde bokomi kokanisa. Alors eza teke moto atindi biloko bino bozwi biloko nyonso bomeli yango okanisi kuna na poto ezali tombé du ciel. Alors bata poto badéclare bamama bamoni ke trop c'est trop ba déclarer zanga ite za Mayo Jino de Bundes TV oya ebike amela biloko abatu ebike mopanga na nzambe eza na nzela ezoya. Alors ça là tout se repentir au senga soki bolimbisi soki kozongisa ba biloko abatu oyo bino bomela parce que za batu bele ba na poto ba na ndenge na bango na ba cascade na bango na ndenge na bango ba limela mutute ba liambongo mutute ba escroka mutute. Alors bino ba kotindela bino biloko bozomela ngo neti na film. Alors yango ndenge mama volcan aloba neti na film. Alors bozomela biloko abatu yango ba mama bakomo déclarer bakomoni que trop c'est trop bakotindela yo zala na souci ya moninga ke kuna zo souffrir batebele bazobeta sete babino bozala na système wana te système ekomi kaka ya gagnant bozomona gagnant wana bazopesa bino ba responsabilité mais bozokoka na bino ba responsabilité yango te basunga siko batu ndenge nini. Alors il faut que ça la makasi bo changer année prochaine eza année que ozala ndeko ozala cousin ozala tante ozala nani noko. Alors confiance eza lisusu na mututi parce que année prochaine eza nemoko ya ba bénédiction ko kita ebele nzambe akotinda atindi déjà ba bénédiction eza na nzela ezali ke yo mutunde o saisir ngo pona ke ozwa bénédiction wana yango wana ba Mayo Jino de Bundes TV ba moni ba mama nde ba déclarer bana na biso ya poto ba déclarer makasi parce que nyonso wana bandeko na biso bazosunga biso te yango wana omoni ke ba mama so ba déclarer pe ya poto. Alors biso photo beta mbela poto zali na bango to yebi ndenge système ezalaka soko yebi loko te tuna bako yebisa yo to yebi ke bamboka na biso eza bamboka mo riche bino moko par ignorance ko yebi na bino ndenge koluka bongo te siko eza te ke mutatindi bino bole yango omoni ke no azana ngo ebele baninga ba mususu bazo souffrir ba mususu ba koma peut-être bazana ba prison pona bambongo batu ba defa mususu kutu bazo préparer ba prison pona bambongo batu ba defa. Alors ya l'état asali ke non atombola libota mutunyo ça se retrouver. Alors bino bokozwa yango omeli yango mona mbila pe akoya ke banque pe alobi non mutu wana azali na nyongo na biso il faut afuta yango. Alors bakoya bakangi muninga ake prison pona ba nyongo wana ou bien ba botole mukanda akozala na esusu na mukanda te akomi koyungana lelo epa ya John
Lobby il y a Mr. Doc Making. Lobby on a il y a Robert. Le lendemain il y a Maman Volcan. Maman Volcan a monté Maman Lamu à Rolobakena Sunga Pende Kwango. Au Monique et yo koma ba facture commis et belé si que moyen Sunga sous ça continuer exact mobile ne peut a commis ko déclarer que non na lingi ba biloko ya boete alors et commis Maman libala na ko ya ko kufa pour na kaka na bino batu ya Afrique alors en général alors tout tangi kombo ya pays mais bino mo bomiye boyebi ndenge bo sala ba système na bino alors ya ngoto ko beta c'était botika ba biloko wana parce que ceux qui bozo continuer bongo pas pauvre parce que nous mo bolingi yango bozo bitia malédiction parce que moninga souffrir a sali mutoki na yeke apesa ne ata dimte aye atindeli bino biloko alors bo bélier alors ils ont ça la kitoko ils ont ça la sointe au kanisa kete na poto soko ye tout est tombé du ciel ceux qui to moni mindele a ba komi kolela ke ba zonga en Afrique ba ya en Afrique ba recoloniser encore l'Afrique parce que pona ba buzoba na bino parce que ceux qui bozala ki mayele mais le bosali eloko kitoko bengi moninga na sali li oboy na sali boy alors il peut ça fait kitoko mais comme bobino bomoni que bande ko balokotaka mbongo ko yaka na nzete neti ba matiti bomoni ba nzete ndenge esili na likolo alors ekoi na se bokomi ko lokota na basaki alors tant pis pour vous mo panga na nzambe za na nzela ezoya alors bo se repentir si noté o kufa ba pauvre bino moko o mizo bicha qui pauvreté wana bozomi latango bino moko bandeko ya potote bandeko batindaka te mais eza bino moko bozokota baninga fiti et puis ko détruire ba vie na bango ko sala ke nyonso wana et détruire ba foyer na bango ba makamu na bango ba business na bango alors ezali malamu te yango ser na biso alobi vraiment ye de préférence que soki yo omoni que non pour collaborer dans ndenge ya Donate ou bien il y a ndenge président de la République Fati Beton à lobby qui est gagnant ce que moni na yote ndenge gagnant alors bokanga maboko bo souffrir na bino ndenge bo mesana ko souffrir bokozwa opanga na nzambe pamba alors bolanda mama na biso après on va to poussa pembe na biso ba hypocrite bato balingi ba utiliser biso oyo aza tellement égoïste musala na esa basale la kaye ba pesa kaye ba eda kaye mais yaza incapable d'aider bato 2023 soko porter un plus na vie na ngate yeba ki ngape non lingo pembe na ngate 2023 esa animoko zéro hypocrisie zéro ba mawezanga tina équipé tant le équipé oza ndeko oza camarade oza muntu na yebani na yo soko porter impliqué za la mobali soko porter impliqué na vie na nga na 2023 en tout cas to kabwana pour 2022 ba ani nyonso o leki to sala batebele ba osala ba awo nongai en tout cas année 2022 na kosala boye na kozongisa boye mais toko ka kokoma ngote toko ka pour réaliser et bila ba dream na biso te ba bilo o to kana na anite pourquoi tozana ba zombie pembe na biso bato o azo utiliser pour bengise na poto lobi abalukela yo bato bazo utiliser yo ovante na kata ndako o yede o yambie pa na yo lobi abalukela yo bato bazo utiliser yo polobi aboto loba amitié na nyonso asala bato nyonso ba yina yo bato nyonso ba balukela yo bato omutu ozali na kati ndako yalingaka yo pesaka ye ya ko pesaka yo ti veut dire yo zéro cadeau zéro merci zéro gratitude bata modèle wana 2023 mawezate ko eza mot d'ordre mama ba star o pesa na ba star nyonso balingaki 2023 moto ozongiso sima katai 2023 moto vivons une hypocrisie katai équipé na comprendre que les qui mobo ya démon musa na ko utiliser bato camarade mobo ya démon musa na ko utiliser bato ndeko mobo ya démon no équipé pondenge mukile e kindeli to boko la mututé oyo ki ekoko to vana na mutu hypocrisie o esimbi toki o esimbiti en tout cas tokati muto sola mama bastar tokati et talinga te so mokile loba esimbite pour na comprendre que ba année belé
tous à l'entouré na bato ba prêt ya ko choquer biso ke na bato baza prêt yo sa biso bolamu bato ba prêt ya ko swaka na maboko na biso ke bato o ba prêt biso to swaka na maboko na bango muto boko la muto o sa susti muto o tika kaza la kizingi asela bino na retour na yo merci sate on sa susti na ndenge mokili ekindeli kiako kiangani Outola na mère na biso wana ndenga lobby a déclaré que non bon il faut ma kolinga susu ko collaborer na mutu moko te soko zo cha implicité na famille na ye ozo cha implicité na business na ye ozo cha implicité na libota na ye ou bien na ba makambu na ye ba faire na ye quoi coopérer na yo te akobwakisa yo alors ndenge moko bato belé ba bwakisi pe ba mususu confiance ezali susu te parce que trop c'est trop bato ba sali ba sacrifice minene ba ke ba prison ba bimi ba sali ba teki ba ndoki pona kaka bino bozala malamu mais bino bozo comprendre na bino système te soki ndenge nini na ebite tan nini bokokola bosi bokoli mais bozo ebana te soki bokola ou bien boza bana mike alors vraiment état libino alors ezalaki pona maman na biso ndenge abeti sete yango to yaki poto éclaircir bino merci bon to continue la deuxième émission na biso wana ezalaki première partie deuxième partie. Bon, on est ma mère n'a pas su ba déclarer pe, on dit que basi ba komo déclarer mi. Alors ba lobi que non mi bali bazo bina trop. Alors mi bali bazo bina trop, mère tozonga ciment. Total ciment tozonga bato pe. Alors parce que tout le monde a pe basi nde bazo détruire pe mi bali, basi pe ba komi ko bina ba danse moko ezala raté. Alors suivant Yo, il n'a pas. Mona danse oyo ba maman bazobina na kati ya mariage. Oh nzambe pesanga libala, nzambe soko pesinga libala. Alors maman azui libala. Akeko cha ba danse moko, ba danse moko bino mo bouti ko mona, eza ba danse moko ya mabe. Ezobenda déjà impudicité na kati ya libala. Parce que tant komi ko tchaba nzemba bo benga molimo mo santo akita apambola yo biso nyos to bina neti ngai nazala ki vraiment na bini penza na Europe awa na bini penza na nenga bo sakana tia ko bina na sens que ba danse américaine alors ozo luka keno o sala loko mo bo bina ba danse wana to bandango depuis Afrique c'est pas awa mais to bandango Afrique to zala ko rappeur to zala ko bina ba hip hop no jack swing alors nazala ba camarade ebele na bosana ba mosusu alors ba kombo neti tezo bon to binaka na bango ba tezo na ebite soki azali wapi mais to binana bango to binana ba Patrick azala Paris to binana bango vraiment ezalaki terrible alors nyonso wana to mona ka to yeba mboka mususu to changer mutu na coin na ye mboka mususu alors to continuer yango ko aider bana mike pona ke ba continuer ko bina alors to aider bana mike au moni que bango pe bazui élan mais ezo ça là que chaque chose a son temps obinaki monita na yo ekoki otiki pe ba génération mususu mais ezala ba danse ma bete o ebendaka ba mari de nuit o ebendaka ba danse mo boye que yambetu ya boye non c'est pas ça quand même ba danse boye pendezo pesa que mari de nuit penza za sur le champ siko azo luka akota la banzoto na bino ta incarner na nzoto na yo et comme que non na libala ezo kende bien te o balani lelo lobi ekomi problème o balani lobi après lobi wana ekomi problème o ngai ezo simba te mobali na ngai abimina na sero ya bandako bina makazi alors nana fongola ba porte za bino moko parce que bolingi ke mibali ba bina te alors bino pe bo bina te otika ke bozala na nini moko boye ke système soki omoni ke bokena mobali nozana na fête yo bien mariage mais bobela ba danse mo classique que non nzambe pe azwa lokumu bo chata musique ya nzambe ke nzambe azwa lokumu pardon bino bokomi ko chaba danse moko tozo ebate ba danse ngo soki uteli wapi koto bozo lela banzala et koto soki feti ndenge bozo bina na batu kutu bakomo kama kolo feti kutu bazongi sima bakomo ta o bendaka feti yango bende no mariage na ngayo bende alors bozonga batu alors nde yango na linga na ya to beta sete pona ko yebisa bino que non vraiment ba maman va déclarer que non mibali bazaki tendresse bazo bina mingi alors wana ipe zo sala kitoko te alors ba vrai chéri
balingi babala mais bino ozanga tendresse mibali okomi kobina pamba bino pe ba mama kuna na côté na bino bozongi simate bino nde bozolakisa penza ba danse ngo tango mutamoni boy oh ngape fona bina. Alors c'est pas ça quand même, faut glorifier Nzambe. Année ya sika tozokota ezala année moko ya bénédiction, ezala ke Nzambe akitiselo mapamboli apesa yo oyo ya prometaki Abraham que non Abraham oza béni. Alors mapamboli wana nde tozana ngo besoin. Tozana besoin de bina bina na banzela makambo ebele parce que ekomi c'est trop. Bati ba réseaux sociaux ekomi ko beba ezake eloko moko okoko pesa batu conseil ko ko sala eloko moko kitoko ko bina na yo mais ezala te na ndenge ya ko tia batu soki mal à l'aise ko tindela batu neti ba esprit ya ba mari de nuit ya ba danse wana eso ça ne produit rien mboka ezo beba baninga baza na guerre bazo souffrir kuna bazo lia soki biloko moko okoki ko lia te mais bino côté mususu bozo bina na bino ko bina alors yango bozo mona ke moyen mapamboli eya ezate alors bozonga batu sinote pamboli nyonso ekokima nango eke na mutu mususu oya yo eza ya yo mais soki Nzambe amoni trop c'est trop apesi na ye mutu mususu a récupérer yango yo obanda ko souffrir kaka bongo kaka o ngai boye libala ezo simba te ngai boye problème boye la balaki na kabwani ngai boye o mobali alingi kozonga lisusu te parce que nani afongola ba porte ezali bino moko mibali na basi. Alors merci ezalaki ya bino mayo Gino de Bundesne bonana. Alors basaluta na batu nyonso oyo balandaka mayo Gino de Bundes TV. Alors God bless you, I love you, see you later, bye. Tika bibina bina na TikTok frère ezani nyango ya nani aloki bino botika boko tulisa biso basi ya kitoko basi ya solo. En tout cas ngai vraiment so mobali obinaka. Moi j'étais mariée avec un blanc, ok liba nanga silaka. Moi je me suis dit comme ça nazonge pas na biso na luka vrai Joe ya pas na biso ayabi luka lar so kodi na TikTok okuta kaka mibali obabina makasi so bobina makasi vous avez un groupe là-bas oyo ya ba obafinga bato so ils abongoté vous avez un groupe ici oyo ya ba bato mabina. Comment tu peux t'habiller très bien aussi si kolata ozui caméra na oche obini pe oposter mobali ya solo yaya va chercher l'argent mobali o luka lar hein lukambongo Lukambo, oh dans le vrai vie c'est pas ça. Oh les abatik lokuta. Yondengo olingi ba vidéo boy. Si dans le vrai vie frère olukala eroso postele biso ki olukala. Pour mon ambali qui toko bien et tout, au côté bon profil ya mabina na mabina. C'est pourquoi moi je vous réponds pas. Soki bozo komela ngai na répondaka te parce que boza bata mabina kobine les qui frère. Ba vidéo ezanga charisme. Ba vidéo mo comme bon, je n'arrive pas à comprendre. Bozana nini, basale libino nini. Bo tulisa biso basi kitoko. Hein? Bo tulisa ngai moi si kitoko. Moi si ya solo, hein? Nga vraiment moi si ya koka. Bo tulisa nga vraiment mbali ya bongo ata balobi ozabunanga. Mais modèle obina o sauter sous teta mbali ko sauter kuna. Eza nini? Bo tulisa nga ya pardon. Bozonga batu, bozonga mibali ya solo. On a besoin de vous, on a besoin de vrai Joe, on a besoin ya ba mibali o ba koka, po na basi ba koka neti ba biso boy. Sinon nga na ko tulana nga. Ya. En tout cas, Nathalie, hein? Mibali kaka kobina. Mibali o mafinga, mibali frère. Bikolo msusu soki bikolo msusu. Okuta bango kuna, ba publier biloko, ils sont dans des affaires, dans des makambo belé. Mais vous mes frères, hein? Lukambongo yaya après boya ko bala biso parce que tolingi bande ko na biso tolingi ko kene jour Lazare ici à Poli la maloba ya pamba mon confiance Mayo Gino de Bundes TV. Bonsoir.